Deshodena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Deshodena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit Deshodena TV. Merci Nabao Balandi Deshodena TV. Sogotalngamba Alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne Deshodena TV au la réalité. Tu es tous la sous ensemble, kakane tous sur la rana Deshodena TV. Maman Nabiso a béni na Deshodena TV. Maman Zole la camarade nae alingi abotolae mobile. Camarade nae akomi ko bimana mobile nae. Abimi na ndenge nini zala branché na pesa au détail. Maman na biso lobi des shows na lingi ocha sujet nanga en public. Po mobile nanga to balani na ça fait 10 ans, basali na 10 ans de mariage. Mais lelo liba lezo linge kufa pona nini camarade aye ko linga mobile na ye. Côté toza yango wana. Na ngana rappeler loko moko ya cha cloche de notification. Quand ndo mo na che yanga wana, ngonga na yo ngonga wana mona kana YouTube. Il y a déjà très important. Chaque cloche de notification, ngongano il faut un des signes de vibration licolo. Ce que vous avez des signes de vibration licolo, ça veut dire que ça dans les bons. Ce qui n'a côté en direct, siko yo pour moni en siko. Mais ce qui ngongano ils ont des traces sur anate, to côté émission lelo, to côté en direct, yo côté là après une semaine au benga pour tout nanga makambo on a sina bosani, tu vois. Ils ont ça moi perturbation. Ba émission ils est belé to tous les jours, chaque heure. Au benga émission moi c'est sali une semaine non yeba susté au lobani. Donc le plus important, chaque cloche de notification. Ce ko yebi ko chaque cloche te tuna papa so yebi te tuna moi sinanda. Ce qui bo yebi te bo tuna ba na biso ba yebi téléphone makas ba ko laksa bino ndeni ba chaka cloche de notification. Ya ngonde ko permettre yo ozo ba émission na biso na temps réel. Merci tozongi na sujet. Maman lobi boye desho tozalaki na ba couple moko toyebanaki na ba camarade ya mobile nanga tosalaki lokola famille to bandai ko vivre ensemble car ndenge zalaka soyi bosali mwa camaraderie moko ekoli to komaka famille car ndé ba yemba ki camarade le karabondeko. Voilà. Maman lobi ba koma yi lokola famille, mais quel est le problème? Maman lobi camarade na o ya mwasi aza mère de 3 enfants. Aza mama bana misato. Maman bana misat o kokoma ne na poto, mobile na inda zwaki na Kinshasa, abengisaki na poto, baboti bana misat. Mobile a mwana mwasi o mama bana misat akendaki Kinshasa. Tant mobile ake Kinshasa, mwana mwasi mama bana misat atikali na camarade a mobile. Camarade msuba zaili kwa misat. Mama na biso mobile na ye, camarade a mobile na ye, na mobile ya mama bana misat ba lokwa ba camarade misat. Basala ki groupe na bango bakomi lokola famille. Na kati wana papa ya bana misato a voyagé ka Kinshasa atiki mwasi na ye awa na poto. Problème eza na Toulouse. Papa na biso mobali ya mama bana misato ayaki ko voyager ake Kinshasa. Mwasi na sima komi ko bimana camarade ya mobali na ye. Mama na biso oyo apesinga lisolo alobi tant mobali na ye ake Kinshasa atika la ina sima komi kotambola na camarade ya mobile na ye abenga kaye ya oke etika nga na sala ba course ya oke ndo tika nga bwe na bibo yoka to sola non bien koto yango na obi mama ce mobile no voyager na loba amiko nyon su camarade ya mobile na yo aza camarade na yo te mobile no voyager yo komi si camarade na ye lokola mobile na yo nyon so benga kaye na ba téléphone ya oke ndo tika nga na Ikea ya oke ndo tika nga je ne sais pas na wapi ya oke ndo tika nga c'est-à-dire maman na biso ta mobile na ke Kinshasa ya tikali na camarade ya mobile awa na poto ba komi na bango donc bras dessus bras dessous côté nyonso mama kokende ya kokendo tikanga ya kokendo tikanga nzoke zaki ya kokendo tikanga te ezalaki bolingo akomi ko bimana camarade ya mobile ne mobile tango aye ko zonga mobile aye ko constater que mwasi na ye akomaki makambu ya camarade na ye mbutu ekoti baboyani na mwasi na ye bapanzani. Mama bana misato atikali ye moko na bana misato nzoka ndenge mobile ayoka kike azobimana camarade na ye ezalaki vrai tant baboyani na mobile na ye ake kolandana na camarade ya mobile bakoti si bolingo na bango siko ya bien
baye kobota mwana moko. Tant baboti mwana moko, ndenga azo vivre na camarade wana, en même temps azo vivre pena mobali ya mama na biso kolo lisolo. Azo vivre na camarade ya mobali na ye, ba onyo sumi satu ba camarade landa lisolo comprendre. Mibali mi satu nyonso ba camarade. Papa o babota ine bana mi satu. Camarade moko o bakoma eko bimanita o mobali na voyager à Kinshasa, na mobali ya mama na biso kolo lisolo, ba onyo sumi satu ba camarade. Maman ya bandi ko bimana camarade moko na kati. Baboyani na mobali ne bake vanda na camarade wana baboti mwana moko. Akomi na bana 4. Kaka ndenga azo bimana camarade wana, akomi suko bimana mobali ya mama na biso kolo lisolo. Vous comprenez ndenge ezali. Ça dit moi si moko a tourné na 3 camarades. Des shows. Et on a tuni boy maman, ata mukusa soko kwanzi esilaka. Bo penda ba acte boy. Et kozala nini? À vous les claviers, bino bo pesa biso ka ba conseil, mais landa oyo ka côté problème ekende kosuka. Na lobi boy, comment yo mwasi ya mutu? Mobile no voyager, azate. Yo komisi camarade mobile no lokola muninga na yo. Na loba niko nyosu camarade mobile na yo mama, aza camarade na yo te. Camarade mwana mwasi na mwana mobile pe ezalaka te. Camarade mwasi na camarade mobile pe bazalaka te. Ndimela ngelo na zo episo bazalaka te. Et chose grave, comment tout le monde a basi mingi, mobile no azate, mais comme si camarade à mobile no, a commis le col à muninga no. Ozu camarade à mobile no, a commis le col à mobile no, non. Na bolingo remplaçant à zalakate. Na bolingo remplaçant à zalakate. Maman ta mobile na zaye na Kinshasa, yena camarade à mobile na ye partout. Ya okendo tira ngana sala ba course na Ikea bakei. Ya okendo tira ngana somba blogo je ne sais pas na McDo bakei. Ya okendo tika nga je ne sais pas wapi na ke. Partout kaka bango mibale. Nzoka na kati wana ezaki suki camarade te, ezaki susu camarade ya mobile te et komaki bolingo. Et vrai, tant baboyani na mobile na ye ba kumbani na camarade ya mobile na ye ba ke vivre baboti mwana moko. Scandale. Obi ba masolo musu tozo yoka. Oko croire, mais c'est vrai, comment moi si moko, au sangisi 3 camarades, et puis femme mariée, maman ya bana misatu, et puis mobalo a ben sa ki on a Kinshasa, au saboté, au kimi, au bomi libala, au ki kolanda camarade nae, ti boboti na mwana. Des shows, bande kwa basi, franchement, ba maman ba émission to au sala, faut boke baka. Camarade à mobile na yo, aza camarade na yo, te, j'insiste. Camarade à mobile na yo, solo la na ye na respect, solo la na ye na ba réserve. Benga epe na ba réserve. Yo oko benga na ba pensée à ma bête, mais ya oko za na ba pensée à ma bête envers yo. C'est ça. Pour eza ba tunyon soute ba benga ba camarade à mobile na bango po ba comme ça bango ba makangu. Non. Mais yo oko benga na ndenge bien, mais camarade à mobile na yo aza na ba pensée à ma bête po na yo. Tu vois côté ba erreur eutaka. Ba erreur eutaka wana. Également, moi, si un camarade non qui kobenga yo, yo za na intérêt na moi si na yete, mais moi si na yé moko azoluka akwa isa yo, a draguer yo. Et ça ndengwana, c'est de part et d'autre, ça dépend. Batu nyonso ba na ba idée wana te, mais ba erreur ezalaka mingi. Bref, maman na biso ba yeko bota na camarade à mobile. Atiki camarade à mobile alandi ko mobile ya maman na biso kolo lisolo ba komi ko bimana ye makangu. Maman muko mususu akuti mobile nina ba message ya yena mwana mwasi wana mama bana misato atuni mobile nina ndaku me komo okoza na ba message ya yo na mwana mwasi ya boye komo okoza na ba message na mwasi ya batu mwasi pe ya camarade na yo camarade ya liboso oya bengisa kai na Kinshasa babotani bana misato baboyani oyo pa ke kolanda isusu bango nyosu ba camarade scandale poto. Maman lobi des choses na kanga mobile na ba message ya mama wana ya mwasi ya muninga mwasi na telefone na mobile nanga. Na tuna mobile ya wangani habité. Tuande ko sa ne ba conversation na poto pesa mobile na ye o bakabwana papa bana misa to pesa zuwa. To yokse mutema pasi eza na ngobilo alokuta tuanda ko maka bongo poto yokse mutema pasi. Basi ya. Bu yokse mutema pasi. Basala ka jena bolingo. Yo so mona jeté miager. Des choses. Aussi au mona jeté manger maman ba so jeté manger. Ezalaka. Faut faire attention. Papa lobite ezali nango ba jet to ando sala bongo poto pesa mobile na ezuwa quoi. To pesa e monter ma passe. Et les cas. Mais maman yebaki déjà et oki kozala vrai te na ba argument au mobile ya pesa ki. Maman atikala na suspense.
ba pekisaka mobali tango mama mona ba message wana ba pekisaka mobali bande kone ba pesi conseil tikeza mabe aza mwasi ya camarade na yo boyebana ki ata baboyana mais yona mobali na ye bozaki ba camarade. Et puis kota ke kokota sous libala ya mibale o kuna pe bozane ba camarade comment yona eboki kozana ba conversation ya buzoba et luka ba problème voir même camarade na liboso papa bana misato o babota ene bana misato na mobali ya mama na biso kolo lisolo ba solo la ka suste ba kangama binemi papa ona ya bana misato ayebaka ke mobali ya mama na biso pe akoma iko bimana mwasi na ye alaka kike akosala ye mabe akokotela ye kisi abebisa vie na ye mama lobi de choses na pekisa ye mobali nanga tika tala ne bokomi na muningano bokomi tina niveau akosala na mabe eza propreté tika mwasi na ye mobali awangana ki bref elekaki chose grave na sima mikolo nzoka kaka na ba confinement awa lokola mama salaka pokwa bato msu na confinement bakangaki te bato msu banda osala mama abi de choses nga na ndoka esala na pokwa so nga na kesala mobali pe apumbwe nzoka babimaka kaka na mama bana misato mama bana misato aboti mwana na mutu inane baboti mwana moko bapanzani baboyani camarade pa lobi mwasi oyo mobulu mwasi moko ya ndumba camarade pe aboyi aboti mwana moko aboyi mama na biso siko mobali na ye mwasi wana aye ko banda na mobali ya mama na biso tala disolo ndenge ezokene c'est-à-dire eza bilo mso ezosala mato ye barate eza koloka tokindoki ou bien ndenge ba mama balobaka mukusa mais na ebite nga des choses yi ba oloba mukusa mais mukusa pe soko kwanzi yango esilaka mais ce que ya marque ya boito obenga ngo nini c'est regrettable maman lobi des choses et yaki ko sa jour mon ndoke musala na chaki téléphone nanga na sac nazotambola téléphone ezali na kati ya sac téléphone elela inga na kati ya sac mais na yoka kite téléphone wana ekoti répondeur maman eko vérifier téléphone na ye ayeko constater aza na répondeur na un numéro inconnu maman ebite nani abengaki ye a consulter konani répondeur wana ayoki ndenge mobali na ye bazosolola na mwasi wana mama bana misato oyo babotsaki moko mususu akomi mama bana 4 mama ayoki répondeur na ye ndenge baosolola na mobali na ye mama abi na yebi te des choses nani abenga inga mais du fait que na yambaki te ekoti répondeur maloba nyonso mobali nanga baosolola na mwasi wana ekoti na telefone nanga na yoki yango na memi répondeur wana tipa mobali na tuni mobali awangani na ke na répondeur wana tina famille ya mobali mbutu famille ya mobali ba regretter parce que répondeur ezali ya ba message owangana ki obieza akije bongo répondeur ça veut dire batumi bale bavandi baosolola bolingo ba sololi bolingo na bango ebandeli tisuka nyonso na telefone ekoti nani abengaki mama na numéro wana eyebani te mais au moins mama aza na voix ya mobali na ye na camarade na ye na téléphone na ye ekoti na répondeur mama yoki bango ndenge basololi na ndenge makambo nyonso basali na ndenge basilisi yango mama atuni boye na kati awa libala ekoti mbutu basali 10 ans de mariage mobali ake kobima na camarade na ye camarade wana mama bana misato na libala liboso même camarade abomi libala ke na camarade ya mobali mususu baboti mwana moko même camarade atiki kuna aye kokota na kati ya foyer na ye ajusko mobali na ye mama asala nini na minute oyo basali séparation du corps na mobali na ye bazoyoka na lisusu te par rapport ya problème oyo mobali alingi kotika mama bana misatu te mobali alingi kotika mama bana 4 te po abandaki na 3 akomi na 4 na kati ya ba camarade na minute o mobali na ye alangwe mama ya bana 4 alangwe mama bana misatu alangwe mama bana 4 parce que bandai na bana misatu tanga bimi babakisi mususu na camarade na minute aye kokweya siko na mobali ya mama na biso kolo lisolo mama alobi des choses tunelanga bandeko bayebisanga na sala nini na minute o basali séparation du corps na mobali bazalaka sous le quoi mwasi na mobali te mais bazanda ku moko basololaka lisusu te mais bavandi ndako moko bakutanaka sous na bolingo te mais bazanda ku moko mama alobi boye asala nini mobali alingi koyoka te mobali akangami na mama ya bana misatu mobali akangami na mama bana 4 mwana mwasi eloni twenge toloba na suka koma bana basi bokoza na ba acte boy camarade ya mobali na yo okomisi mobali na yo okimi obomi libala opanzi libala oke obotiti na camarade ya mobali mwana moko
mutango po landaki a saboter yo, a boyi yo parce que za mobulu. Otiki wana ozongi lisusu na camarade mobali mususu ya mibale. Yaya oyo koloka kindoki mukusa to nini ba mama bomeka koloba na kati awa. Esali mawa pasi na soni. Yango tenga to tuna bandeko basi moko boye. Ba acte o bandeko na biso mususu bazo sala bazo fingisa sauf que za ba mama nyonso te. Na nyonso pe tolobaka eza ba papa nyonso te mutu na éducation na ye. Mais tala makambo ezoleka na kati ya ba couple. Oh, mwana mwasi awutaki Kinshasa mobali ne mutabengisaki ye. Talaka ko bengisa mutu na Kinshasa. Ofuteli ba billet, osali ba démarche aye na poto, tina bana misatu. Obomi libala. Pona ni mobali akenda Kinshasa tiki ona sima. OK ko vivre na camarade mobali o bakangaki ona ye. Oyoki sonité. Oyoki sonité camarade mobali. OK vivre na ye. Owanga naki menasimo ke vivre na ye. Pe suki wana te boboti na mwana moko. Yona lobara yoka mama omoni so oza na ndako libala ba o ba olulo libanda ba okosa o bazo koso mibali baza compliqué tango oza na ndako mobali ba komono kitoko ba kokumisa yo makambutu wana yo okoma mutu makasi yo kasi oza kitoko te ba kosa o mibali bazara lokola bo tozalaka po lo mais des choses zolo ba bongo des choses yo zanan voilà na cha tozalaka po ezala bien. Oyebi ngana lingana lo baba vérité moko o est important. Mibali tozalaka lokola histoire ya les corbeaux et les renards. Moi si azalaka lokola corbeau, mobali azalaka lokola renard. Biso tozanaka pour vous tromper. Biso mibali tozana pona kokosa bino ba mama. Plus nazolo bana basi ya mabala, boyo kanga bien. Au moins ndoza ananda kwa libala, bakumisaka yo mutu mo abenga ko na téléphone, aza ko ambrier yo za kitoko. Ah yo penza soki nazwaki mwasi lokola yo. Ngana yebite mobali no kuta neglijaka yo asala kerere lo kuta mobali no neglijaka yo te yenda zokosa yo soko longwe na ndako libala ndoko yeba ke oui mobali wana lingaki yo tu vois muto yeba ke importance atonga soki kaka bungisi tonga c'est ça ekweya na zelo luka ozwa nde yango wana bato bakosa bino toujours oza na ndako libala mutu moko ayebisa ko mama oza kitoko ngana linga ko mingi a même temps yebi ke yo za mwasi ya mutu a olingo mingi ndenge nini yo za mwasi ya mutu yo pozwi mato yo che mais lobi tan libala no ekufa ba pesi ye abala yo a obala yo te tantôt téléphone wana banda obengwa ko benga ko lisusu te tu vois c'est comme ça les hommes il faut faire attention mobali akoyebiso za kitoko nga penda soki na zwi mwasi lokola yo ah na yebite wana penda na ndimite soki nga na kotala kasi mwasi libanda non azokosa yo oza mwasi libala azokosa yo soki leo makolono babengani yango na libala esika yo oza mobali wana akobenga ko lisusu te ata soki azwi yo akozwa yo temporairement eza kaka sisa posa nzoto lobi akobenga na yo lobi akobenga no également mama oyo abomi libala mama bana misato alandi camarade mobali basali combien d'années une année kaka abotisi na mwana bengani voilà ça dit ba mama tant to sa be émission boeza po yo ozwa part na yo nga pe na zui part na nga c'est à dire émission na sali yango vraiment po na basi ya mabala mama soko bala keba ko tchaka litoi na yo na mibali ya libanda keba ko tchaka litoi na yo na bato balula kayo ayebisa ko nyonso na téléphone oza kitoko kitoko wana poza na maboko ya muntu kitoko mwasi balula keka tango aza na ndako libala mais longwa na ndako libala okoma kikolopo mwa kitoko no wana to mona ngo suste e bandozaka oyo azwi yo une semaine asundoli oyo azwi yo un mois abwakisi oyo azwi yo une année abotisi atiki c'est comme ça vie na we kobeba atoke kolanda ye bovandi yaya na yebiso ke suka na suke kobeba po ebika azwaki yo na maboko ya mutu mwasi nyonso oyo bazwaka na maboko ya mutu yaya azala na considération te soko lingo s'engager na mobali boyana na ba engagement oza nango boyani normal otikala libre olingani na mobali c'est bien mais soki mobali akoya kozwa na ndako libala akosa yo na ndako libala obomi libala po ke elanda ye obomaki libala po ke ekota kuna yaya c'est zéro ozana temporairement ozana pona tamu keba obengana o ayebi ndenga azwelaki yo azwi yo na manière moko impudique azweli yo na manière bandumba considération ekozala te ndimelanga ndimelo na oyebiso mobali nyonso akozwa na maboko ya mutu azwi yo na considération te azwi yo na manière moko akindumba a considérer yo te c'est une erreur
yango na ngana loba pona mama na biso obomi libala muto abengisi na Kinshasa oye awa boboti bana misatu camarade neka oye mo alakisa ki okebima naye tina niveau kimina libala okekota libala oboti naye olongwana ozui susu mususu ça dit moi si mon quoi potanisi 3 camarades apanzi bango na kati wana ba camarade ba komi ko lukana ba bomana na ko salo mabe na ko bwakelo maladi na ko telo nganga tu vois donc et sali bien te sali mawa pasi na soni mais na suka mama lobi boye mobali na ye bakangi na ba audio balakisi mobali ba audio bakabwani basali séparation du corps na minute olibala eza na menace mama atuni boye lokwa mobali alingi koyoka te akanga mika na mama bana misatu mama bana 4 mama obi asala nini ba divorcer to a continuer kozala na mobali to asala nini yo pesa ba piste ya conseil nyonso oyo okikoloba na kati awa ekosunga couple o nini pe okikoyebisa na mobali oyo azoluka akima libala po akende kolanda mama bana misatu yango na tunie mususu ezala kindoki te ou bien kisi eza ba kisi toni ou bien simplement ka boye olangwe otika mwasi no na ndako po ke elanda mwasi mo be na bana misatu aboti 4e na camarade na yo et puis yo po continuer kolanda vraiment esali mawa pasi na soni benga des shows Denar TV na ba sujet bien o ekomelio ekomela ba misusu te soko talinga ba alboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV ota la réalité aimez commentez votre émission ezalaki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya ciao.